Somme 150. Nyonso eza na pema esengeli kumisa yawe. Sœur Yolande, frère Achar to kumisa yawe. Papa Jacques mamu pepe mama Madena Jeanne. Alléluia. Masiana likolo ye azali mobikisi onanini yoninga ozali kobanga te. Masiana likolo ye azali mobikisi onanini yomoninga ozali kobanga te. Esengo kuna na masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu kino yo okozwa bomo. Esengo kuna na masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu. Pardon, Zama Kuna, reste là. Bonsoir. Bébé, moi c'est plaisir. Oh, s'il te plaît, pas comme ça. S'il vous plaît. Non, pas comme ça. Oh, madame. C'est les demoiselles. Vous pouvez asseoir. Oh, la Bible. Kota maman Zati. Kota quand même. Entrez. S'il vous plaît. Ah oui. Arrangez-nous bien, madame. Oui, ok. Vraiment. S'il vous plaît, soyez la Bible comme Malvan. C'est mon plaisir. Papa, vous cherchez une fan de thé. Prenez place. Écoutez, responsable en quoi ça? La déplace Ne me qui? touche pas, demoiselle, ne me touche pas. Quoi arranger? Quoi arranger? Je vais le faire pour moi-même. Ok, merci. Azalité, man, tu es responsable. C'est notre maison, messieurs. Yamki, Aza, Yamoumen. Eh, demoiselle, s'il vous plaît, arrangez-vous. Mais moi, je ne vous comprends pas. Est-ce que vous avez des yeux pour voir? Oui, j'ai mes deux yeux, papa. Où tu es aveugle? Écoutez, je suis désolé. Nous aussi. On croyait que oui, au Pessimbo. Mais tu m'as dit depuis ma côte. Quand on a pour foi, Ceux qui vont me savoir aujourd'hui, rassurez-vous que vous êtes déjà mort. Amen. Écoutez, les demoiselles. Toza venu chez vous, modité. s'il vous plaît. Nazali kinote au modi nga Apparemment, commencer plaisir. maman nga te papa nga ta. Apparemment, plaisir, Attends, non? ma chère. N'est-ce pas? Oui. Ok, on fait ceci. Bonne année. Vous n'êtes pas le propriétaire de ce Je suis la propriétaire de cette maison. Certes, Frère. tu peux commencer du tête jusqu'au pied. Mon esprit est bien disposé. Amen. Cher Alléluia. Nanga et Tigala, jamais vous allez indisposé, soit disposé pour ces trucs. Écoutez, vous êtes encore trop jeune. Je suis jeune même. Je ne suis pas venu chez vous, je suis venu voir ma soeur. Ta soeur. Et j'ai vite confirmé que... Gofri Azawa. Rectification. Gafroui n'est pas là. Godo n'est pas là. Notre très chère mère n'est pas là. Au Monica Bissot. Donc, Suzanne, moi, comment je peux dire, aux une nouvelle, Suzanne, un message, tu as un problème, tu n'as qu'un dur, donc tu t'en oya. Oui, ça y est, je sais pas. Il y a beaucoup de la baie d'à côté. Abimaka qui c'est tout. Toi, tu peux se servir, Dieu, non? Eh. Allez évangéliser pour vous. Mia Molière. Esther. Bébé, j'arrive s'il te plaît. Nalobi, hein? Hein? Namoni to kenka samba doge. Oh, madame. Chérie, pardon. Moi, il faut que tu aies une Ulia. Moi, je ne sais pas pardon. Ma place là déjà to kenda déjà. Bon, ça va, il y a quelqu'un qui nous to kenda. Vous avez trop, bébé. C'est fini. Regarde-moi un peu. Tu es très beau. Tu es très beau. Très, très beau.
J'aime quand tu te mets en culotte comme ça l'a bien mon. Fandana. Essaye le côté. Tout le monde sous bat ba benga ngai, zo benga biso te. Tu t'as pas vu mon téléphone, on va sonner mais non le Mais nous pour tous qui nous monter. pas vu ça non quand quelqu'un qui doit vibrer. Le problème est ça. On sait le téléphone en vrai est OK. Essaye le téléphone. Téléphone quand on a photo bien Hein? Téléphone quand on a photo bien. Excuse-moi s'il te plaît, ok, pardon. Ok, tu finis. Et puis on a au donking là autre chose. Mais moi je ne savais pas. Bon, surtout là, tu es ma belle. Fais non plus là, c'est pas ta culotte là pour l'eau. Eh, casse la tête. Oui, pardon. Na room na boule to vanda kaka po ndemo bilo. Ah non, pardon, mon lungue est Donc on va na kuna. On vanda ko la ta. C'est comme que me mana mon. Muté me comme gars pas non mo le to ko. Ça fait longtemps. Moi la maman, tout ça la messe chaque jour. Pombolanga. Oui puis si to tika banda ku to nzima ko yo vandawa. To ya na bit moko. Oui puis ti er moko no mona. Ti le na bimaka na zongi na ene lokote ça la nga pasi. Seigneur. Pombo. Mama zolo bazo tonga. Tani nginda ko komi. Bijou nde bijou. Bag nde bag. Azo tonga, azo déjà na deux chantiers. Biso to ne lokote. Yebisanga. O lelo to na souhaité te problème to bimisani. Po ye bidje na biso, ye kese na biso, ye za nyonso na biso. Dans ces cas, on dit tout ça ni. To bo ma mère, to tika na bo mengo. Oh, c'est impossible. Question malade. Ba poursuivre biso na l'état. To ça ni, to tika musalo ngana ko kate plaisir. O eza vinanga. Eza vinanga. Tika tu za na mayila ko salela. Biso pe pombo so to tiki to ke wapi. En plus to na mbongo non yo zanda kute. Ngande na boy. Grand-père na ngai. Karine wawa mwasi ya papa ici wawa abenga nanga oyebi nde bazwanga siko yuno ki wapi plaisir yo muto bani nanga makambo malembe lubala nga oni to sa nini ponga na yebi te mama kotonga ou pas ça fait aussi mal comment na ke tozane lo te to dépendre na ye nana makanisi moko pombo omoni tona ba kopi musuto kindaka ba pesa biso ba mbongo na maboko yo yebi muto libéra ko na ba 150 wana so ba pesa exemple 150 pesi mama 50 obombi 100 fongola compte ko balanga bongo te toyela musala awa marchandise pardon nzoto noni marchandise na yo oui mutaza wate so ba pesi yo exemple 150 pesi 50 obombi 100 mama préparer départ na biso koza zololo to mona mungala za misuga tout ça musala ba pesa mbongo mais tout simba na maboko te e nga maboko na ngeko mkusana na pesa na simba mbongo na maboko oyo to bonsoir mamie attendez-moi maman maman tu veux quoi de l'eau froide je ne veux rien merci maman tala omoni ngandi na amu na fille des chances maman je les mets moi pour pour ma qui déjà l'ambiance maman toi ni lo comment je préparer les yo et da surprise surprise ala non emballé et puis surprise wana so moni yango yo mukulu baka abana ngai bananga et ça l'eau tellement bien et ça l'eau grande dame Andra, ozona taboye po okende wapi? So ndenge nakende likambo ifo nayebisa yo Tata, oyebisa ngai te ndenge nini nga nde mwasi na yo. Okoki koyebisa ngai te te ou bien nazobima nazokende kosala musala boye ou bien nazokende kosala likambo moko bokoki koyebisa ngai te nga nde mwasi na yo nakoki kotuna yo te. Brigitte, makambo nange etali yo te? Ah bon? Makambo na yo etali ngai te. Lelo ekomi ke makambo no etali ngai te. Mais ekomi soki nalingi nabima tout le temps ka ba problème Yo yebisanga nanu mbongo oyo jasi atindaki. Mbongo wana osombeli yango mabele place ni. Jazz azali mwana nanga. Makambo nini ozoloba jasi aza mwana ngate. Kipe makambo mwana na yo soki meje soki WhatsApp bakomo benga. Kokabola bana te. Po mwana wana ngande na botaki. Wana mwana nanga le mobile ya liboso. Meje mwana nga mibale. Kokabola bana te. Yo botaka te. Yo tiaka ndezeni. Mwana na yo azali meje. Oya nga azali Jazz. Ukomi kokabola bana. Maza mwana mobali.
okomi kokabola bana yebisanga lelo soki okomi kokabola bana pona nini tel fils tel père tel fille tel mère. Ah bon? Okabola ite ba français nde baloba. Ba français nde baloba. Po lelo Jesse akomi kuna na Angola. Jesse akomi mwana na yo. Tango nazaki ko souffrir na bana ngawa. Abazalaki bana na ote. Okomaki kaka okende pa mama abino. Bolanda mama abino lelo Jesse akomi na Angola. Olobi ke Jesse akomi mwana o. Omoni osiko lingo kende. Okokende lisuta na ABC. Okotala soki yo kokende. Ah bon? Aboni. Ngande na leisa kayo. Makambu nyoso tu ngande na salelaka yo. Lelo lokola Jesse atindi mo mbongo wana basomba esika. Yo bandi ba complication ndomela masanga mbongo ezomona na te. Ozokosa ka Jesse kuna ke mbongo nyoso zosisa na maladi na ngaji. Ozorata sapato po bimo kete kolia na restaurant. Okende kolia kuna libanda bakabri. Ozonge eko fana ngana maladi. Ya makambo ozolo. Oyaka mikonyo sotu. Oso lei kuna oso tondi. Ngana maladi te safro pesa kangai te. Oya ko tiaka makelele olobaka sapato lelo kolata ngo. Sapato wana na lobi pesa nga sapato. Pesa yote. Na ko pesa soko la kisi mbongo Jesse atinda kipa na kosomba mabele. Na lobi pesa nga sapato. Azobe di sape na ngaka. Do onga na solo bozo kate Brigitte. Ya. Ngai! Obatima bomangai! Obatima bomangai lelo bomangai. Yaya. Mikolo zobe nganga te poni mwana ngai. Ah, nasepesi koka mgongo na yo. Baninga bakenda so okay place. Okanisi mama ozobenga. Singa nazo sambwa na ngai ya mwana nga shikako. Ka yo moko nazana yo ya mobali oza kuna musika. Papa na yo. Ndeko no mobali. Sina komi mal à l'aise na ndako. Mal à l'aise okakabi mal à l'aise. Papa na yo si je musu ezaka nango te. Nande kono situ ndeko no mbali abie soki toyebaka to tinda de na poto mbenda azosunga biso yo sunga kabiso te ngana yebi kuna siko zali zaka koluka so nzambe asungi okanisa biso kaka mikanda ozosaka ba démarche nango nzambe asunga penza mwana ngozwa mikanda ozwa penza mikanda ngana koma nesengo yaya kasi eloko ezoboma ngana papa no yango wana azokasa lokwa kuna na poto so zwa mikanda yango bamona ko bazobwaka o na ba TV tozotala talo na ba TV awa ya kanisi yo so zwa mikanda nde obimaka en tout cas Nzambe asongaka kozwa mikanda nazolinga peza banguna na ngai turo bakoya na soni yaya mokolo koya na kasi mokolo yango wana mokili mobibe komona bi mama shikako ye wana telemi. Ok, bébé. Ndeni mwasi na yo. Oza bien. Ande kono stari azolela yo. Azo abi mokolo nyo kwa yebo kuta na lisusu. Yo yebika nde bozaka nde bozokola. Azolela lela yo kaka. Papa no pesa ne bien. Abimaki onde na zupe occasion la so anonde ngi balobaka mabe pona yo. Na lobio ina ete me bondela kaka pona papa na yo. Ashanzeka maloba na yo. Yo moko yebi toteka na biso ka bapondu na oteka pondu mabe matembele mabe papa no kana ota musapusu ozomona za sans pété ata za koloba ata ngana zo tiaka munoko pona za mwasi mais likambo zo sala za bien te mwana ngai okoboma ngai na ebisi bato fi okoboma ngai biso tozo kana ba meta pole ngai ebisi okoboma ngai osimanga okoboma ngai lelo jazo na mwana na ebisi okoboma ngai mwana na okoboma ngai lelo mwana na waje mese okoboma ngai metana mama mama nini kuliko papa nakuva omwana nga koyeba makambo ezoleka na ndako te ndenge eza boye mbongo nyonso ezoya papa abino azomela ngo nyonso na masanga akosaka kuna na ngolaki mbongo na nde esalisaka ngai nazomona mpasi na nzala takolia boye nazolia te ata kisi ya komela makuva yo ndimi nga mpenza na konyokola mama na bino bambula nyonso tovandi mais eza lokuta te soki nalingi kaka nabima ekomi problème mama yo fanda na totala mama akoboma ngai komi tina nzoto boza soni nabima esu te ngai nde naleisaka ndako alobiki akaboli bana lokola Jesse atindaka mbongo Jesse mwana ye lokola meje alobi bakomi kobeyeba meje WhatsApp soki Facebook apesi komba lobi akaboli bana ngate moto na bota bana ngate naleisaka ye ata nani Jesse azotinda mbongo ngaka
na leisaka ye aliaka lisusu na ndako te biloko ya ndako ekomi mabe kaka biloko ya libanda nde ekomi malamu ata kotikela biso mbongo soki meja luki te ngai nakolia te nakoki koloba te yaya nakoki kotuna ata kotuna te maboko nde eza okatana ntango ngai nazalaki koteka mwana ngai ozalaki komona nazoyengayenga na bana ngai na maboko ngai moko tata te ondire baza na tata te sikoyo ekomi lelo lokola jasi ake yangola jasi akomi kotinda mbongo ye alobi ke jasi akomi mwana ye jasi aza lisusu mwana ngai te sikoyo boye ndenge eza na ngai te nazalaki koleisa ye abwakeli ngai sikoyo maladi maladi na mokongo natambolaka lisusu te nakoma kaka pharmacie nyonso ya mboka oyo boye nde yango efandeli nga na mokongo soki na merikisi nde nazwi mwa makasi soki na merikisi te ye akomi kolia mbongo na kombo na ngai papa bamakambo bozosala vraimen eza soni makasi bozali ya bamikolo fait kosimana na nzoto boye eza bien te eza dimi te bongo leo sodiasa yoki yango omo te ekopesa soni ekopesa pasi mama papa etaki yanga mwana bino le dies love aza mwana bino asenga bino vraiment kimia po ekota bongo mejongo whatsapp aza so pe whatsapp na kombo sika na kombo ye azobima azotika bino na bamakambo oyo to ezoleka posonga azalaki te mais problème elingi ekoya yaya soki meja luki te nga na tela oyoki Moi je bête en tout ma casse. Donc maintenant c'est reposé mon pied. Depuis au ben dans ton solo là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je savais que ton solo là, na yebaki. Maman nini na solo là yo za mwasi na ngai. Mais non talande par rapport à gravité à l'ikambongo. Papa ou te au ben ngai. Chérie, pardon, chérie. Par rapport à la gravité du Cambo, s'il y a un problème, tu me dis, non? Hein, bébé? Bon. Tout ça, là, on peut quand même. Esther, vous êtes mis à Molière. Je savais qu'il n'aurait pas eu quand on est dans le baki. Non, bon, ben là, tu vois. Hein, maman? Non, tu nous appelles, il y a papa. Oui, papa Benginga a dit que maman est gravement malade. Chérie, pardon, s'il te plaît. Faut pas me dire ça. Pendant combien de temps maman est malade depuis au Vandi Nango? Quand on est bandeni, tu vas dans un awa. Appelle nyonso yakin oyebak. Appelle ni yakin et côté qui a maman malade. Abengika appelle awa. Au moment malade de maman déjà est aggravé, ndi amoni que il faut pas benga. Chérie, papa vraiment zéli ti malade ya maman et ça aggravé. Hein? Atayo moko. Chérie, pardon. Il faut faire quelque chose plus vite possible, chérie. Si on a commis na Katangola oyo. Na ba moment difficile on a passé na Katangola oyo. Chérie, nga kotika maman na hotel. Osungi nga mingi. Tout ça quelque chose pour la maman. Tandeti ndeko na nga Miris Bomanga a commis Anna Luanda Kalate. Chérie, tu as tout fait. Tout fait, je dis. Tout fait pour elle. Donc, oui, so déjà banda kala na zena mbongo. Ungo yo kangote. Mais peut-être déjà na tindaki. So moni ils ont choqué et puis na commis mal à l'aise comme ça, c'est parce que na za mbongo te. Ya moni, oui. Oui. Pour être s'il te plaît. Ramni no lobawana. Oh nyonso ezayanga ezayo. Oui, je ne disconfie pas. Yango moni qui na solo na yo. Hein? To sunga maman. Et puis na za pour ça. Na comme na posa okende na kini wana kotala nanu commerce ke ba vivre. Ezaka muki ba bengi mama zobela, muki papa zobela, donc ba problème sous na musika boye moi ko régler ngo bien zate. C'est mieux que nous moyen moko boye ya robeta tour ou soit atanga mnoke mtel boso après yo Yolanda yo pe au profite mo na ba parents na ngai. Chérie, ata yo moko yo kita kini yo moko tikanga donc kokata to kita na yo. Eh, nana mbongo kuna, nana mbongo $200 ekokalango. Oui, $200 on a déjà ça va. ana uti nanga coupe nanga courage na salaka ya papa.
mais on les a compris. Donc, yango pe na sala ke fort na l'équipe honorable Mpongo Ndeva. Arnaud moi na funa solo na retourne péton na ya bona na moni Esther Ntumba. Esther aza bien. Kitoko ba. Na mona ye kala vraiment malade et fandi singa na ndako na mona ka isusu tumbate. Ah oui. Yango na yo bara mère. Bon ti siko no bolongo tendeni. Kolongwa wapi ye? Awa time. Awa to kolongwa ndenge nini mwana nga. Mbongo jasi atinda. Na mona te na yebi pete papa na bino akoma kwiti. Na yebaka te. Asomba mabele place nini? Musala nini oyo basala kana mabele wana na yebi tenga mama no ndengo moninga na fanjibe. Ngai vedi asla vibe singa ye. Atindi mbonga bien. Obo somba lupang bogolo ngakoto yo. Somba lupang place musu ya kitoko. Yo sengela na bino vraiment. Boti siko no bokete zo kamusanga. Nga mama na yo na yebi makambo wana te. Solana jasi yebisa jasi vérité. Kokosa jasi te. Talisa jasi ke ndenge atikakanga na bokola bango na mbongo wa mombongo ezalaka lisusu te. Na bela nanga na kota ndako. Na mona kata 1000 francs jasi te. Solana jasi talisa jasi makambo nyonso na yebi makambo wa mbongo wana te. Po papa na bino pe akabola bana. Oh. Bon mais jazap. Mais j'ai asombaki babiloko na mike kuna na Brazzaville azo defisa kabato. Ah c'est bien, mais genre moi que Brazza. Ça va maman, so ra yebisa alukanga vraiment makasi na posa na ye. Tala ba biso ba kopto sera ya courage ya papa. Po dikilombo motema shaki ka songo donki. Pona kanga bango na Cedric lika olengo, na kanga bango vraiment. Tala ra maman. Demo yebi. Etikala kaka bongo mwana ngai. Ba kopto ya courage wana nde okozanga mwa pataloto okozanga mwa Je n'ai pas dit ça. Grande sœur, mon famille est dans la poste. Mais pourquoi Oza toujours bonne ma réponse, Juliette? Ah mais oui, pour la famille est dans la poste. La confite dans la vie. Et là on est ils ont garanti que Ozo ça les a vie meilleure. Oh. C'est éphémère, ça va passer. Ça va passer. Tu peux avoir écran plasma, même il y a 100. D'accord, merci, c'est bon. Ok. Au cause de la Monique, on comprend vite. Au cause de l'écran plasma, aux omni et cinéma, ça ce n'est pas la vie. Aux qui femme mariée. Nazalaka. Non, je dis. Mais c'est le cas de papa. Permets-moi. S'il te plaît, Yamoni. On fait pas un débat. On fait pas un débat. Eh. Na vie aussi c'est non ça il n'a pas. Zala bref et précis. Tokani, ça nous peut dans un rendez-vous pour nos bibles. Merci parce que l'union bonne a simplifié. Simplifié. Oui. Apparemment tu as le bandé kolomba à l'introduction aussi zenga très bien. Au moins famille est aux amis. Tout tikala ko héritage mon côté ni ancêtre na biso. Tout tikala ko héberger ba ndumbate. So na banjo mabeza. Ya mon token de gauche toujours à droite. Obilelo famille mobimba en général va comprendre maintenant que mon ben na yo azaki fautif te. Ya mon comment tu peux permettre que qui sa famille sonne à niveau 1 yo boy ben na yo kolongola ye na kata ndaku na ye et puis le même ndaku wana ozo tango lisanga wapi yo bana ko héberger banandumba et puis banandumba encore ba corps étranger te. Tu as pu même initier ta propre fille. Merci. Monique, non, ne me demande pas merci. Non, mais c'est ta propre. Donc famille ngoya bili mo fana otonga ngai. Bo ça va projet d'avenir té. Rectification. Exact otonga té ya Monique. Mais Bible zoloba, l'homme quittera, s'attachera avec sa femme. Oza ko mérite aux anandako ya libala, mais na vie oyote. En plus ya Monique. Au comme ko permettre dodo à manquer gafouille respect. Au moni maintenant misala na yo ou entraîner dodo et comme que l'on a respect même et pas yaba grand frère même et pas yaba noko na ye même biso ba otoa na utilité toujours unité ba délégué na lisanga bo salaki yo de délégué général pour ya kolobelanga non ce qui dodo azolo bana gafoui parce que gafoui azali un vaurien. Arrête. C'est un vaurien. C'est que l'autre côté a
olingaka olingini ogafri pe akota pe na kata makambo na yo. Omoi ndako. Monsieur Gafou noyé na benga na ye. Non, un instant. Ko ndako za ndako na ngai. Ndako na yo. Je plains droit ya ko ba yo sa yo na osala kati ya ndako. Ok. Moni dodo, eza ndako tata na ye. Ah, Aza na plains droit ya ko sala ko lingi na kati ya ndako tata na ye. Au moins oso reconnaître que eza ndako ya tata na ye. Ah mais oui, autant Mais c'était. elle doit hériter une bonne éducation. Ako hérité nyoso ya ngai. Non, ya yo négatif. Into za ndoki. Siko aiko bomamba balozi. Siko mulozi. Il était. Upashe ufureka unakuwa na mlogo moya anakuyaka anakusema mkuba hii uko afanya iko mbaya ya mzuri yao hii mais m'appeler sorcier mais c'est trop dégueulasse. Écoutez, hapa ni nyumba yangu. Hauna nguvu mako kwa nyumba yako kunisemea maneno sikia vile. Ni nyumba yangu. Niko na doa kufanya maneno mimi napenda. Siku kufanya yote. Kama unachetea kufuza kwa nyumba yangu. Na mtoto. Kufukuza kwa nyumba yangu nakwambia. Mais chasser chez toi? Oui. J'ai plein droit. Ils a pas nangai. D'accord. Pépé, c'est quoi que tu bois? Un peu d'alcool pour la santé. Ta mère a pris fuite. Hein? Et maintenant tu es resté chez Pépé. Comment seulement contempler de Pépé? Hein? Ma mère, elle est où? Oh, ta mère. Si c'est WhatsApp. On lui a donné le nom de WhatsApp. Est-ce que tu connais qu'on a donné le nom de WhatsApp? Ah bon? Sois calme. Ta mère déambule par-ci, par-là. Mais Pépé, laisse comme ça. Oh, je t'ai déjà dit qu'un peu d'alcool pour la santé. Hein? Pour moi, en tout cas. C'est mauvais, Pépé, tu vas mourir. Oh non, non, ma fille, non. Ça, c'est bien pour la santé. Maintenant, je me sens à l'aise. Oh, la vie est belle. Jazz! C'est bien mon fils. Mon fils, le véritable fils. V. Andrada. Oh, Makuva, mwana nangai. Nene. Oh, kimia. Okomina ba gene. Mais, oui, eza nango eloko muke, eza pona santé. Ah, na miso koko no bena papa. Ezo salanga bien Makuva. Ah, so moni naza bien bonga nga papa na yo ezaka pona oyo. Bon mère azaka. Tika kotangela nga kombwana. Omoni nga nazana nani? Na Bintu. Donc yende tangela nga na Jazz. Oh, bo mususu wana na ba WhatsApp na ye ayebite po telle fille, telle mère. Oh. Tel fils, tel père. Tante venu parler à Pépé, hein? C'est mauvais. Hein? Na mwana kutebi ke agene o eloko zo meleza mabe. Ata biso bato courage ya papa. Eloko na bayanga ngote ve. Oh. On est bien simbi makambo mikolo yo. Père mabo surtout bo to bandoka na tembo. Oh. Oui? Oh nyose za Jazz ndazo sala ngabwe. Oh, do yem to tindela komela. Oh. Mais Bible zolo baki oya moni mwana amoni papa. Donc ce qui na zaboye za pona Jazz. Père, mais nga sepeli na mamba boya. Mais nga na kei na ngai. Bintu, bye. Béni, tu t'en veux. Oui, père. Bon, vas-y bien. On se verra encore, hein. Twin de base. Twin de base. Guruta. Twin de base. Koko nangai.
Oh mon Dieu, père. Quoi, plus bien? Ah, maman me changé. Nous malade à rater tata. Depuis Satan, aïe ben bête. Nous malade à soutien. Père maman me changé. Mon est naboui. Sac n'a pas des abonnés. Tiens, maman mignon son acad. N'a changé comme. N'a payé balondo castanga. N'a payé mon pêche-pêche. N'a payé mon gomboro. Na payé batumba kunanga zolo ya noir o babenga kilo na léger donc ya kilo e utaranzela ba kongo kuna ya poussière o basala salara ba koto o bani na sani son tout na boule suko G père na boule so ba biloko tout na payé wana ba kopa mai ya ba kopa mwani kesko na matini na boule na robeta nanga bandundu na ko kota ngo pe mamo Kenya ko pe Malawi na sa vinanga ba ko ndo boka ngapi ne ba boka ba tinso ba général de Fao, tu comprends? Tant on tout en a bon bande au bois quand on a pas ba musicien. Tant on bois quand bino. So bo tigara na vina bino. So bo kufi. Na yo quand on a Kenya to na Malawi ke père na ngaseni adae. Po anini? Ba vina nga nyonso ba penga ba conseil. Vina nga Albert Mbutu, vina nga Mulala. Ba benga je fumuti mbangu ba bi petit. So beti bandundu idio fa ki fanzonzi. Kote ngo Kenya mso ko bi Malawi. Papa père, qu'on a fait, on a côté peu d'agence, on a un peu bala. Pour petit on a Chicago, on a bête à 2-1, 3-1 et le goya raté. J'ai confiance, faites-moi confiance. Vous ne serez pas déçus de moi. On comprend père, t'as là, père. D'abord eza. On finit dans le téléphone. D'abord eza. Eza kilo. Na ika ochanga bénédiction na yo. Yana maman ke musika teo sa so bane, changa bénédiction na leka. Na tienne église mais on a bénédiction pas a dit mais arrêté tchanga bon tchalo boko te père elle le dire na lubie ata kuti lipambo lango Isaac alubaki Jacob akanga kilanse luna likolo na kutika yo te kino kupambula ngai yo moninga mwanzi yo Jacob po kanga ngana lukolo po na pambula yo papa yo dingo viva vie ya concurrence Chicago soki akenda kipoto asala ki concurrence nene père tika ba je changa loboko oh boni boyoko changa loboko ko oza kindokite oh changa loboko banda ko loba na kanyi banda ko loba nzambi zizali ya mala Schengen soki afandi na États-Unis bon so ba boyoko concurrence fioti ngoma na Sweden na madombunga soki afanda na Sweden les autres pour la concurrence na famille nzambi landri mabasi soki afanda na États-Unis na sima basi eza pour la concurrence kasi pour na wata nzambi ata bandulu ya pamba akoma ba refouler ah otindokite Allô? Bonjour. Ouh, naboya bino. Nga ko boya of ma mama. Eh. Té. Nada. Naza malamu nga na ko boya bino te mama. Nada. Yeah. Oh, nada. Lelo si personne aye. Yasirana Bonkasa. Oh. Franchement, pas beginga été. Nada. Maman zela na tuna nada. Boni maman Jackie Bokechu. Ya solo. Ah, bisope awa tozo saisaka ba mbongo kaka. Tala kaka Suzy Ballon d'Or anga ko c'est déjà une année na mabele. Donc le 23 awa le 23 janvier awa ko c'est une année na mabele. Biso bana Angola, tozo saisaka ka mbongo. Bomanga Miris. Te
ebisanga koya lobby akoya lobby mpona kotika cotisation na ye. Nada nabengaki ye elobanda yebisaki yo te nabengaki ye atuna ambassadeur bakabelo na bango basengaki ngala bateinture na bango natiaki nyonso na kati nada nazalanga bien makambo nyonso eza nango bien na ngola awa na ngolo ya nzambe tozobunda kaka makambo yango kaka ndenge ezoleka te mpona Bradley kuluma te na otyela ye baketch yango lokwa ndenge bamobulu ezalaki banzela ezalaki ya okanga soki ka banzela efungwami na otyela na ngai baketch na ye wana te nabosani te ya nazalanga bien nde nakomunene naolinga komasala na régie chéri nanga aza très bien azali très bien abimaki ata azozonga awa yango nabima mpe nabimaki naoti okoma ndako kaka sikoyo nalongoli kuta ata basapatu te donc eloko te mbamo kaka namoni mpe apele nao ya merci maman merci. Bien père. Nicolo. Nazali nanga père. Mais l'autre n'a pas l'air de mutazate. Mais mutazala ndeni ningana koko nanga tukenda koluka mwa agene oyo po mikolo yango ndezo sala nga mwa. Père. Tezani no bandu mela ba agene boy. Santé. Père, est-ce que vous venez pour sa santé? Bible ezoloba ki un peu d'alcool pour un instrument. Soko zolia il faut melaka mwa mukie. Na yeki na moni mère te mais c'est le cas bien pelora na côté na. Maman na bina kende ko hôpital. Bongo ti suppose no bolongo atendeni. To longo to kende wa plus. Mais fait tindela bo périne. Oui? Atindaki mbongo. Oui, atindaki. Yo yebi yango ndenge. Père, ye ba tenga za agent aner. Aner na ndako nanga. Père, on a ça partout dans côté banda ko nyonso. Pona ba kopo nga sa pa. Yango na ndesa la ti tout ça la on a vu na ngadi slov. On libanda. Bon? Ayebe senga ke atindaki la obo pe système. Nati siko kitoko te pe. Mabende mifinuka nzungu batere kufa tozo somba mabutu doi atawili toya mabende kufa oh ya mafinuka koseka tobe bisako aya msale na passe tozonga ata obi ko eza mwa likolo yaya toa mabende majanta pine tosomba yango na ndevu atinde ngai na contrôler ponga na sans frontière ba palen to ben bon c'est désolé ngama ona kobenga e na ebisa esika na sombi oza na droit kolandela ngata et puis faut place bien au CG Giranski mwana na chata qui faut mata chauffeur parisien ba ebi ba makambo ke yes love atindaki la po ba tune ba kana bango donc père so se ba panti ana so comme d'aba gene boy c'est que tambinina mais Diaz mwana na ngai to boyite papa to boyite tel fils tel père oya moni mwana amoni papa lokolo moni nga omoni Diaz ça va papa nga ko mo mata na ngai bintu mama no WhatsApp no ayete père ça va bon on peut savoir bon mbote ça va ok papa j'appelle maman fait maman m'a donné un charme télévision kufa radio kufa ventilateur kufa tosomba mobulo nakosala oh malemu nakosala nani bino kalma Ametali oyala na bola biso kota nanu na boma mutu mona malika abu na solo na kilo 350 50 kilo 350 lobi to pesa la 400 ata yo moko kuna ko pesa 500
Kuna ba pesa na 500 mopenda. Pesa ba mbongo na ka. Le 350 yaka. Le pesa ba okata, pesa ba okata. Yaka. C'est ça combien? Matière mbongo na ça pesa pa na ngai. Papa na ngai yo pesa yo. Pesa nga mbongo kasi. Ouais la partout, mais na zona roleka yo. D'autres parlement pena o. Yo non non obligé koko na. Nani? Ah, oh, je n'ai pas ça là. Yo ça là, eh bani. Yo ça là. Ya. Ah, le gars. Na ba matane puis Plaisir. Olinga ba photo. WhatsApp te mama, Facebook nde maka. Nde makambo siko na lobi boye. Siko 2 jours yango soki 3 jours yango oyo. Baninga na bazomona na te. WhatsApp nazomona ete. Nani Dorcas azomona na te. Na grâce pe azomona na te utu mwana nga malamu na chela mutema nde ye wana. Yo lo banga letizanga bino. Siko 3 jours yango oyo. Bamsusu basali 3 jours. Bamsusu basali 2 jours. Bazomona te siko bisika baza kuna. Nanga za ko utiliser ba. Somme 150. Nyonso eza na pema esengeli kumisa yawe. Ser Yolande, frère Achar to kumisa yawe. Papa Jean-Paul Mamou Pepe Maman Madena Jeanne. Alléluia. Masiana likolo ye azali mobikisi pona nini yo moninga ozali kobanga te Masiana likolo ye azali mobikisi pona nini yo moninga ozali kobanga te esengo kuna na Masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu kino yo okozwa bomo esengo kuna na Masia akoyamba yo na esengo akolimbisa masumu kino yo okozwa bomo anga frère Charkwezi Lungungu nazalaki ntina te na miso ya bato kasi lelo oyo nzambe atombolinga apesinga valer na miso ya bato esengo na lola soki mopakano moko abongoli motema tala feti kuna na lola tika oyo nzambe asalelinga nafanda kimia te elongo na groupe cinématographique les aigles totelema po tokumisa nzambe Starlilima image bana sebe ko bumbude botelema ngonga na biso yango oyo groupe cinématographique les aigles de Papa Kema studio Ndombasi record esengo